Il fallait qu'ils soient les ciments pour nous. La 5 na mokolo camion oil bakonzi bazoyoka aya longola camion na ana rond-point po awa papa egwake abongisi rond-point camion fait tourner rond-point mais tala déjà infraction monene a changé bande à côté na bande mosusu na sens unique ezo causer accident ebela to banda tiki camion presque un mois ayeba na raté so pesa camion ko yiba so ki ana donc on a sengi na l'état aya kangango aya ko futa manda l'état pour l'état zone bambongo bon ça va rond-point baminda epela donc li kamangana lo bande ngwana nazo regretter mboka na biso eza na négligence place lokola université camion oyo bande kufi esali mikolo ebele awo ezoderange ekoti sens unique epuis baaccident ezosalama camion ngo mpe batutaki yango lisusu sikoyo ndenge evandi bo ezoderange population likambo ngai na kolobaka yango wana baluka moya kolongola mutuka oyo tozokomprendre te soki ewutaki wapi ça déjà moi mikolo ebele tozovivre événement mutuka oyo banda ekufaki awa c'est plus moi déjà 2 semaines passées tozocomprendre te mutuka moko eza ya nani eza ya nani sozaki deja ba 207 awa ngeza déjà problème bakanga yango ekende mitendi ekonsort mais pas amener basungeli olingisa bazomona ngo te bazomona ngo te mpo longola ngo na esika oyo ekomi kopesa même circulation mutuka ekomi etemi na sens unique eza normal te taka meme bodégage yango mpo epesa biso mwa kimia mpo wana bakatisa eza ekole ezali pembeni awa ça c'est etemi na sens unique ça vaut pas la peine quand même ça très bien pas bon mutuka oyo dégager circulation ya bato. La matention na biso population ezali concernant véhicule oyo ifeke wana yo moni wana filmé na conteneur. Le problème c'est quoi? Véhicule wana ezo panne. Il y a de cela ezui penza temps. Et même qui ba marchandise ba baya, ba chevron, ba décharger ma baya jusque là ils allaient abandonner na voie publique. Pour votre information, la date il y a le 18 et cause qui accident moko un certain monsieur moko a kumbaki mitubisi ayaki kokota wana fike véhicule les a abandonné. Mais souci na biso ezali au senga na biso ezali les deux bourgmestres, il y a les deux côtés, il y a côté ya Kalamuna, il y a côté ya Limité. Baluka moyen que batinda fourrière ya alongola pour éviter les pires parce que bomana no batoté si malongo ba koza solution yango kaka lamentation ya biso population concernant véhicule wana ezali abandonné mikolo ebele na kati ya voie publique na kati penza ya voie publique yango kaka souci.